Problème nini ezoleka entre papa Serge na Bobo Manoka. Papa Serge na Bobo Manoka veut dire ba bebani na ndenge moko o tokoyi ko imaginer te. Alors lelo toye ko yeba problème nini o ezoleka entre papa Serge na Bobo Manoka. Nani atie kisongi entre papa Serge na Bobo Manoka pour que ba koma tina niveau o bakomi. Toyebi papa Serge, toyebi Bobo Manoka, baza pena batumo o bajoaka ensemble na famille Bota. Alors lelo toye koyebi sabino eloko nini oyo ezoleka entre papa Serge na Bobo Manoka. Kande balobaka motema mabe efutaka te, kande balobaka ke o lingi basala o te kosala yango pe muninga te. Alors lelo papa Serge na Bobo Manoka baza ya kobeba na oka penza opesi mbwa aboyi, donc courant penza ezoleka lisusu te. Alors lelo chez Irsil Botelo TV toyebisa bino toluka toyeba eloko nini oyo eleki na kati wana pour que bakoma ndenge bakomi lelo. Alors bienvenue chez Irsil Botelo TV. Kande tolobaka bonjour, bonsoir wana penza e dépendaka kaka na air oyo bokolanda émission na biso. Alors mbote na bafani nyoso o balingaka biso topesi mbote na batu nyoso oyo ba kommentaka pe ba emaka pe ba partageaka ba video na biso. Alors to sengaka na bino kaka eloko moko tango koti na chaîne na biso, soki oza nanu abonné te na chaîne na biso, en tout cas o s'abonner, soki o ema nanu ba video na biso te, o aimer ba video, o commenter et o sala malamu mingi. Alors to lobaka pe soko sepeli na ba analyse na biso, o s'abonner, o appuyer na cloche ya notification pour que prochainement tant tous autres émissions na biso et comme la yo directement. Lelo toye kolobela likambu ya papa Serge na tonton Bobo Manoka. Tonton Bobo Manoka aza tonton ya batu nyonso, aza tonton ya famille Bota, aza tonton ya partout. Alors asala ka théâtre na ye chez famille Bota, ajuaka pe na chaîne na ye moko, ajuaka pe chez SB ye akendaka partout. Ye babengaka ye partout mais alingaka penza kotia mutu na ye na place o makambu ya malonga te eza ye akendaka te, ye akendaka toujours place o batu ba se respectaka, place o makambu ya malonga ezalaka, place o penza monike te onde place na ye yango nde esika ye akendaka. Alors tonton Bobo Manoka aza pe na groupe na ye les étoiles de Bobo Manoka, aza na chaîne na ye o akotaka vraiment ba film pe ya malamu pe ya kitoko, aza na film moko ezoleka kuna déjà eza penza super bien, ba Marlène baza na kati, ba Belvi Kandi baza na kati, ye moko pe aza na kati, donc batu nyonso o ba jouaka na étoile Bobo Manoka baza na kati, aza penza tonton moko o ajouaka sala musala na ye bien. Alors kokamwa koyoka likambu o ekomeli ye na papa Serge, en tout cas eza vraiment likambu ya kokamwa po komona Bobo Manoka ndenga zalaka zaka mwana moko garçon moko papa moko très respect, donc a se respectaka respectaka et puis a respectaka pe ba oyo bazali bongo mikolo na ye. Alors lelo na ebisi bino likambu oyo eza ya kobeba eza ya koyinda entre papa Serge na Bobo Manoka. Soki toke na ngamba papa Serge to ebi ye pe papa moko bien, to ebi ye pe papa moko vraiment tokos kande baloba papa moko akipaka vraiment makambu te. Papa Serge ata bo pelisi ba caméra bo fingi ye bolobi a répondaka na ete aza papa moko malamu, papa moko vraiment na musa na ya théâtre a incarné ba rôle na ye très bien, donc rôle nyonso o ba pesa kaye papa Serge a jouaka yango très kitoko. Donc papa moko penza pas comme les autres, ye penza aza papa moko malamu mingi, aza papa ya bana, aza mobala libala, aza na mwasi na ye et puis na bana na ye na foyer na ye. Alors eloko zoleka awa ezakaka ke Bobo Manoka alingaki abala mwasi oyo abota. Alors papa na ye apesa ye ba condition ke mwana nga ya mobali okoki kobala mwasi oyo abota te. Po mwasi oyo abota azano na bolingo na ya papa ya mwana, donc bolingo na papa mwana na ye kande baloba bolingo mwana esilaka te. Donc selon Bobo Manoka papa na ye ayebisaka ye ke mwasi oyo abota
bolingo na mobali na ye ekosilaka te. Donc toujours bazalaka na besoin ya kokutana mpona mwana, alors bolingo wana esilaka te ka nde baloba banga mwasi mobali oyo abima na mwasi na yo avant po ye nde ayebi ba point faible na ye. Donc Bobo Manoka papa na ye alinga te mwana na ye abala mwasi o abota, donc mwasi o babengi bongo fille mère. Bobo Manoka azaki na bolingo vraiment makasi ya mwasi na ye. Azaki na bolingo ya mwasi na ye makasi, me epa ya papa na ye aboyaki abala mwana mwasi wana po mwasi wana azalaki fille mère. Alors epesaka Bobo pasi na motema, azaki penza na pasi moko ya makasi na motema, abombaka yango, akangaka yango, donc abomba yango pe na motema na ye, abomba yango esala ye pasi, akenda koluka mwasi na ye, mwasi aboya ye, mwasi ayebisa ye ke ye na Bobo c'est fini. Po papa ya Bobo Manoka atikala kolinga te Bobo Manoka abala mwasi oyo abota. Alors mwasi ya Bobo Manoka yebaki yango ndenge nini, akendaki bongo koluka Bobo Manoka epa na bango, akutani na papa na bango nde abengana ye alobela ye. En tout cas bandeko, histoire oyo eza histoire moko esalemaka, eza histoire moko vrai. Lelo tota na ba théâtre ba commencer la biso makambo oyo kaka eza réel. Donc makambo oyo eza ka réalité yango tokomi komona na ba théâtre na biso. Kolanda histoire oyo ezoleka na Bellevue Kandi na Bellevue TV eza vraiment histoire moko esalemaka. Petit lelo na moya lelo makambo wana ezo causer problème mingi na ba foyer. Tozomona oyo ezoleka na ndako Serge Mwembo na Bobo Manoka. Serge aza bongo papa ya Bobo Manoka. Alors tozomona oyo ezoleka na théâtre wana. Soki nanu ozwi occasion ya kotala théâtre wana te, soki nanu ozwi occasion ya kokota te pona koyeba eloko nini ezoleka, en tout cas na invité yo okene na Bellevue Kandi, donc na Bellevue TV okota olanda théâtre oyo ezoleka na titre ya fille mère. Donc eza vraiment théâtre moko pesa, donc ezo pesa ba conseil na batu ebele. Lelo basi ebele ba perdre ba valeur na bango, lelo basi ebele ba yeba soute ba nani bazali po ba botaki liboso, po abotaki na parcours na ye tanga zokola azui occasion, azui mwa libaku aboti mwa na ye par erreur. Alors lelo ekozela ba tebele ba problème, ba fille ebele ba koma komimona incapable po aboti déjà mwana, amona ke pa na ye vie esuki. Alors ndenga za na mwana akozwa libala te, ndenga za na mwana akozala bien na société te. En tout cas merci beaucoup na Bellevue Kandi na film oseli biso, eza vraiment film moko epesi leçon na batu ebele, eza vraiment film moko etei batu ebele. Kotala ndenge Bobo Manoka azalaki déçu, papa na ye a décevoir ye na mwasi o ye alingaki mingi. Bolingo kande baloba ezala likamba motema, bolingo ekipaka te ke o obota to obota te. Bolingo eza likamba motema, balobi soki motema no tout temps de coup de foudre ce que salami nango et salami nango. Bolingo za likamba motema. Alors Bobo atalaki te mwasi na ye abota, atalaki kobota to kobota te, po kobota elongolaka nango pe mutu te, esisaka pe mutu mabota te. Alors Bobo alingaki mwasi na ye makasi, alingaki abala ye, papa na bango aboyaki eloko wana, atelemelaki eloko wana jusqu'à ce que Bobo ake koluka mwasi lobi iye na Bobo c'est fini, mwasi aboyi Bobo Manoka. Alors Bobo Manoka tikalaki bongo comme alingaki mwasi wana mingi, mwasi wana zaki penza o akotaki na motema na ye. Alors pour lui amonaki susu mwasi oyo akokana na mwasi na ete, abandaki koluka mais amonaki fille oyo akoki ko remplacer wana te, epesaki ye pasi, ayaki kovanda, akomosala ka vie na ye ka bongo azobala te, azoluka mwasi akobala, azozwa mwasi oyo azokokana na mwasi wana te. De ba critère, ba caractère, ba comportement oye abandaki koluka, atrouvaki yango epa ya mwasi na ye wana. Alors ton papa na ye a interdit ye abala mwasi wana aboy, donc ayebisi pena eza penza pratiquement impossible, donc eza interdit okoki kobala mwasi oyo abota te. Papa pesi ba avantage, apesi ba désavantage. Donc Bobo Manoka azalaki bongo censé ya kotika, donc alandaki mwasi na ye jusqu'au bout, mais mwasi aboyaki na ye. Toyebi basi nde bazala so mobali déjà kena akeda ko luka mobali na famille. Papa ya mobali aza papa o assistar na tango libala, mais so papa ya mobali lobi non na boy nanga. Alors yepe aboyaki na ye nde Bobo Manoka azangaki mwasi. Alors kolala kolamuka Bobo Manoka ameki ko supplier papa na ye, ameki ko
la papa na ye mais papa aboyaki papa alingaki lisusu te comme papa aboyaki mwasi pe azwi ba décision mwasi pe akutana ye kana mobali oyo abalaki ye mibali oyo bazalaka na bango mpona kolinga basi babota baza na bango ebele félicitations à vous akutanaki na mwasi oyo abala mobali oyo abalaki mwasi wana. Alors bandeko ya pire eza nini bandeko na ngai papa na ye moko Serge Mwembo akeko kweya na mwasi o abota papa kweyi na mwasi o abota mama bomengo mama komone bomengo mama bomengo ko ake kweya na mwasi o abota na poto mwasi ayeko ya kokota libala na kini mwasi pa va na eta yena mwane orgazi bandeko théâtre wana eza show bobo pa bina papa na eten yo boya kinga na bima na mwasi na babo mwasi na bala mwasi abota ebongo yo ndenge nini ozwa mwasi abota oye otie na kati ndako na biso eske papa ya mwana na ye baozala contacter eske papa mwana ye bolingo sila te po yo boya ngwe pa na ngai yo boya ngwe pa na ngai esko pa na yo moko esalema ndenge nini eza pete ke o ezalika bo ezaki liboso après oyo boya ngwe pa na nga pona ba oyo okutani nango mais ezalikambo yo ye kolinga ngo na sima esko yo eloko yo boye pa na nga pa na yo olingi yango ndenge nini bandeko eza somo na Belle-Vie TV. En tout cas merci beaucoup la patronne elle merci beaucoup vraiment la patronne Belle-Vie Kanzi ba théâtre oyo ya boye yango nde to lukaka basi bele babota ki par erreur na vie et na basi mususu bandimaka te babota mingi bana bakamoko na Belle-Vie Kanzi ka ya viol ba viola ki ye aboti mwana alors azui place mo bazo sunga ye mais e baluke lié mabe basi mingi bakoma ba fille mère na volonté na bango te basi mususu bakoma ba fille mère kana loyenge abandi puberté bepu na loyenge akomi fille mère mais ça basi mingi bakoma fille mère na volonté na bango te andimaka te ke eloko yango ya de eloko moko asatandaki nango te donc asengaki yango te aimaginaki même pas mais ekomelie alors akoboya ba mwana ye te akobwaka mwana ye te akoki kotumba mwana ye te mpona libala akoki kotumba mwana ye te eza bato ebele babota bana 4, 5, 6 mais bazwa mabala nzamba pambola bango bazwa mabala alors courage na basi nyonso oyo babota avant bao bakanisaka ke comme si aboti akozwa libala te comme si aboti mobali obala ete po abota kobota eza kindoki te kobota avant eza lisumu te likambo ezaka likambo ya ngonga nzambe so alobaki ngonga na yo ekoki obala okobala quelque soit nombre bana oza nango okobala lelo Omar a saboté combien de basi a saboté mwasi liboso o azaki kana mwana moko a saboté ye akezo mwasi ya poto croyant que mwasi o ya poto o ya zui ana mwana te a vierge donc ye moka obanda penda masolo or mwasi kuta poto mama 5 bana tomoni ndenge sukeli bango kobota avant libala ezaka nango lisumu te eza erreur oui bien sûr eza mabe na mutu o aki kosala ngo pe na nko alingi abota na ye ya lingi ne ba honorer tonnerre wana ya boyi na lingi kaka bota na yake ne kota libala ya katovanda oui wana nde to boyi mais ce qui erreur moko komelaki yo ilibaku moko ye kaka pour osatanda kitemba moko zeme ye okolongola yango te okobota okolongola yango te okobota alors basi ebele bazo souffrir moralement bazo souffrir pourquoi mibali ba papa ya boye mwasi abota na kobala ete mibali ya boye mwasi abota na kobala ete alors que kozo mwasi moko o abota te azu ya tie na ndako comme pire problème botika biloko wana mwasi abota aza mwasi opa bota te aza mwasi aza vierge aza mwasi opa aza de vierge aza mwasi eza toujours circonstance en vie eza toujours libaku moko boye eza toujours likamoko boye o mutu andimaka te komela ye ekomelie alors lelo tomona oyo eleka na bobo manoka tomona vengeance oyo azovenger na papa na ye tomona retour nango ndenge ezosalema pourquoi papa ye moko nde mutu acreye ba désordre wana papa na ye moko mtaluki ba problème wana ba théâtre lelo nyonso esama na ba théâtre lelo eza ba vie moko ba réalité théâtre kalezaka botala théâtre boye bate bo banda ki lisolo bozo comprendre te ka ko sekisa ba aventure moko ezanga tina mais lelo ba théâtre lelo commande leçon
Oezo le kananda kwa Belleville tozo mona Liza a jalousie jusqu'à ce que ba benga na Belleville na ndako. E makambo o ezalaka. Likola zuwa bandeko nanga. To moni oezo le kananda kwa Belleville likola zuwa. Lelo ba bengani Belleville na ndako. Ao telengana na mwana ya mukie libanda likolo ya zuwa. Likolo ya zuwa ba bengani Belleville na ndako likolo ya motema mabe ya Liza. Donc, eza makambo oto umuna, o ezo salima na ba vie ya bato. Ceux qui battent sa théâtre, babando c'est le ba théâtre boy. En tout cas, eza malamu po ezala vraiment leçon. Ezala vraiment leçon na bato ebele e ozala leçon na bana biso e ozala leçon po ba théâtre boto bango tala ngona bana te o tala ngona mwana zozwa leçon. Mwana omona ke mwana ke sala bo ezate eza mabe. Ke ba théâtre msusu basé la rabiso ezanga tatina otala oyeba mutuna makolote. Bravo na mama famille Bota. Bravo na Belleville Kandi. Po apa na mutu o ezo sala. Ana mutu o soka réfléchir likambo sali likambo e bomoni pena ke oui apenza makanisi kota ki na théâtre o. Soka sali likambo moni pena te likambo pena zaki na ba réflexion ebele. Et mon appelle que Moutazo qui tend à ça la banane premier épisode ti épisode de souka. Babulo ka boinde toi nango besoin. Ba théâtre o ezo pesa batu force. Ba théâtre o ezo te ya batu. Ba théâtre o ezo pesa ba fille mère force. Ba théâtre o ezo pesa bato no ba zu ba zemi na ba accident ezo pesa bango pe force. Ya oyeba komi batela. Vie et ba réalité belé. Lelo réalité o ekomeli bobo. Likola papa na ye. Yango pe réalité o ezongeli sou papa na ye. Likola osala mwana ye moko pasi. Balo baba bwaka so ine longi te po na likolo te po ezongelo ne longi. So ibabwaka kana se. Mais Serge Mwembo abwaka ki so likolo. Yango ezongeli lelo ne longi. Yango ekomelie oyo omona oyo. Ya telemele mwana na ye. Ya pekise mwana na ye ke nzela okoleka ngo te. E ana banzube. Mwana pa lobi te papa biso pekise yango binzela ona leka ngo te. Po e ana banzube. Sko mwana vandika abwata laka o. Men nzela ngo papa lobi nangana leka te po e ana banzube o ekanganga. Nzela ngo papa lobi na leka te za nzela mo mabe. Oye kanganga, oye pesa nga pasi lobi. Me ye moko papa leki lisu nzela ngo. Ezaki eloko moko oye tonaki ye. Do mwana mona ki te elekeli maele na ye. Ale mwana komisko ko faire souffrir papa na ye. Pourquoi papa pe anyoko la ki ye. Bolingo ezaki eloko motema bandeko na nga. Mwasi ya bota to azala muta bota te. Mwasi azala dikoka to azala aveugle. Mwasi azala handicapé to te. Ezali kama motema. Tomona basi boni bana ba défaut mais babala mibala kitoko ya normal. E ali kama motema soki tuti na mutu e tuti na ngoka na mutu. Motema soki beti na mutu e beti na mutu bandeko. Ata condition na eza soki ndenge ataza na ba malformation. Ataza soki ndenge ni mais soki bolingwe pesi ka epa na ye e pesi na ngo epa na ye. Yango tomoni lelo bobo manoka azo souffrir. Yango tomoni lelo bobo manoka ana pasi azo nyokoma. Pourquoi bolingo na ebeta ki na mutu moko boye. Bolingo na ebeta ki na mwasi mo oza ki ne fille mère. Atomba ki vraiment donc a tombé penza mourir ya mwasi oza fille mère. Alors papa na ye aboya ki po mwasi anaza bota, po mwasi anaza na mwana papa na ye mona ki yango lisumu. Metala lelo yo papa na ye ezongeli ye moko. Ye moko atombe na mwasi ya bota. Ye moka tomba mourir na mwasi o aza bota. Ye moka tomba mourir na fille mère. Bomo na vinde ngezalaka. Eloko yo boya basala okosala ngope muninga te. Mwasi nyosa mwasi. Mobali nyosa mobali. Lelo combien de basi ba la likolo pona mibali likola ko dessiner mobali ao dessiner mobali nanga faza na mbongo ebele ao dessiner mobali nanga faza la boye mobali nanga faza na mbongo faza la bogar
Yo lingi mobali azana nyonso, azana mbongo, azana bogar, azana bogar, azana mbongo, azana ba capacité nyonso oyo lingi yaya. Mais pona moko to mibale, le reste yo mo badi ko sala ngo malembe. Pona moko to mibale, le reste yo mo badi ko sala ye, o badi ko bongisa ye, yo nyonso ka ba peso nyonso mbala moko, ozwa wapi. Yango bandeko na biso basi mingi ba otula likola ko pona. Bandeko na biso mibali mingi ba otula pe ka boye. Oza mwasi to moko bo abota, mwasi moko yo sepela na mwasi mo motema na ye tuta. Mozo boya ka po abota ko bota za lisumu te. Combien de mibali babala basi babota mwana pe wana mwana ye kutu te. Mais mwana ngo pa bongi na via bongi siye ko kanisa kutu mwana na ye moko normal. Mais mwana ete. Muto sungo na vie aka mwana oyo boti te. Mwana ya mwasoko bali deja mwaso azana mwana yeba ke mwana na akomi penza balobani akomi ni automatiquement mwana na yo soka bali esunga yo soka abongi na vie asunga yo. Mais lelo pa Serge ezaki bongo te aboya ki bobo manoka na mwasi na ya bomaki libala mwana na ye amona teke motema mwana nende tutaki kuna. Mais lelo yepe motema na ye ekendeka ko tuta na mwasi o abota. Félicitations na Belleville quand ba filme na union en tout cas oza vraiment ko epate ba filme no eza vraiment kitoko ezo pesa conseil ezo te ya penza batu ebele. En tout cas nzambe wana ya lola o apesa ba idée à continuer ko pesa yo ba idée à continuer vraiment ko sunga yo à continuer ko zala elongo na yo ba idée mingi ya boye eza bien po eza ba idée moko o ezo ko encourager ba tebele ezo sa conseil na batebele. Merci beaucoup na batunyonso o balanda chaîne na biso. Merci na batunyonso o balinga irsi bote la TV so zambalano ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker et o sala malamu mingi ba j'aime na ba partage yangonde ezaka vraiment devise na biso. Bisous, bye.